sango ya Congo. Edino, image. Edino, image. Edino, image. Edino, image. Edino, image. Edino. Bakota Paris bazo s'ennuyer mouvement za pena trop te olia pena ya bien za sous bakota Paris te kolia za moko na kata Ivry awa epa ya serre na biso ba bi na restaurant Ewaka ni José ba bi moi ça pembe tina mabolongo ni José le bela bango liloba moko fini moko nzaba mama oza mi José la reine de Lyon ba bi moi ça pembe te dans restaurant oza ma casse kolia kitoko komela kitoko nga alie malangwa na lie na taba donc goût ba bi c'est maman Ewaka quoi serre Ewaka na Ivry et puis la qualité. La qualité. C'est pas la quantité. Ça veut dire que ah bah bien goût on a besoin qui date. On a besoin qui date. Tabelemba ya goût la chronique ba goût l'Afrique ko lia le boulot za matongé. Mais on a poto comprendre. Donc sont la reine Michosa confirmé donc. On allait bien, la Mélie bien, la là chez Waka chez Jeannette. Nganda sans polémique. Soyez au liabilo on samokili au Afrique olinga. Si vous avez envie de manger les plats africains, je vous invite à venir manger chez Maman Jeannette, Maman Ewaka, la femme la plus belle, la femme qui est gentille et propre. Elle est très accueillante, c'est une belle femme. Ça, je vous confirme. Ah, pensa soboye, boko sepela. Ah, tozanga elorote. Elo nyonso olimolia ezali. Olingi pondu poma za muluba la nga mingi pondu. Donc pondu ezala raté. Olingi makelele pe okolia yango. Donc nyonso ezali. Donc boye bele boko sepela. Ba fille bien be bazali. Et j'ai beaucoup de respect parce que ce restaurant est un beau restaurant où le milieu est convivial. Donc j'invite tout le monde à venir ici chez Maman Ewaka. C'est un restaurant où on boit, on mange. Balandi à 3W.Sango Congo ndekana kaibino na yokangela bino Maman Mimi Chikeva o tobenga kana komba mic check sango tambole partout la bouche autorisée news des stars ba pandi sango Maman Mimi Chikeva kinandenga mabe Maman Mimi Chikeva AVC vraiment naye kukuta naye moko auti kisasa ye naye kukuta naye moko po boyoka oyo abombe bino na mkwalelo. Bonjour Maman Mimi Chikeva. Bonjour papa. Oui, que sango tamboli partout Maman Mimi Chikeva AVC ya solo wana. Bon, eza tapé AVC en soit disant ne bango ba loba. Eza malade ils aura mutu nyonso. Donc lelo pe ko zwa ngalo pe ko zwa mutu aloba ki wana. Bonjour nano bonsoir. Donc lobi pe ko zwa pe mutu oyo alobi makamwana. Donc eza malade nazali bendete na ko bela en petit. Mais parce que ba pesa ne ba information ya bien. Donc mutu sera beli malaria ou elo mobo exactement comme ça bo changer malaria et comme AVC. Donc ça ne ba message on ba que ça ba million la bango ne ba message aux moins $1000 na au cost aux 10 000. On comprend? Donc ba changer malaria te na AVC. Non, voilà ne on a côté na bena ba beti faux. Donc côté on a échoué. Les gens qui n'ont AVC qui n'ont malaria. AVC na minute pena bon banana na ça une semaine. Ne la za mbe tout. Ya olala. Normalement la logique so na AVC. Docteur a otika na va na ndakuta. Mais là naza ndaku nde na to so no we naza na ndaku. Na moni nyonso esala ko nyonso esala nango. Yo mo zo mona donc nyonso maboko yango ezo sala. Donc makolo yango so bolinga bouger yango pende ni na yebite so na tamola bana ko denda le bo mesana ko denda. Makana e ba makamona tena na pe fierté. Donc batika pena vina nga surtout yo la bouche nga pena franchement natala ko na te be mission na so natalio ya mbali boso ne natala ba mission na yo nenga sala ba makamna ba be nga ngande pona ta nenga sabolio nenga mesani ko sasa ba bisaila na papa bana natala kete pona na tana ete parce que na bi ba makamba lukuta nanu donc c'est que makamnyo sa komela ba tunyo za lukuta. Maman Mimi vraiment mukolo yo kanga la bouche osale nini yo ye la bouche wana mukolo yo ozwa penza boy kangi na maboko na na sa yebi déjà la bouche yango mais ezala mukolo to okutana nae na yebi bien na yebi pena bien ba je na pas mala sala wana asala kana batina mesana osala na bango ngaite iye pa yebi yo na aye bangate ata mutaka ma president Fally Ipupa aye ba ete
la bouche le bilo trop tika ba biloko alors ba news ça ya vrai auditrice na biso yo lingo bomaye tika ba biloko za poso yeba na sima batu eza mawa pona yo donc tika ba biloko milkshake aza da bonne santé botika ye bondo nanu akomi poto awa asala makambo na profiter na maman ne bien te bino botika vraiment botika makambo la bouche pardon to sengo vraiment pardon tika so milkshake zuwa mbongo nezo salo passe Maître Loma, vous avez un sabolo kalaté, vous avez un sabolo, non? Dans la bateau, on a été bon, bah comment ça, ce que bah combo na bon si manabiso. A comment ça ça est logo, tchate bon. Tu peux un exemple. Prenez la bouche à tchaka, a quoi faire un été à tchata frère Patrice. A quoi tchaneta bah de ningonde bah tu mususu. Car au tchabiso point. On a bené simbité moko bana le lotilo bido et sopio makasi pinza. Donc on a bené franchement na soki par la makam. Yango moni, au moni beau frère na ngai. Voilà, ça fait de nom hein. Bon frère na Roger Mokoko donc to vandela ko pena to siège na ndaku. Donc to sekio makasi penza lo batunyo so bazo otala biso to seko makasi. Donc et sopio pena. O tcha no batu pena na yo. Mais niveau sopelio donc nazo na ida lo banote. Tika pena fina nga tranquille, hein? Donc na luka ki poto na tikela bino poto na koma vana na Kishasa. Na yaka na taliban na ngala malembe na sisi na zongi na famille na nga esili. Donc bino pa na calculer bino te. Na calculer bino te na sala vie na nga moko. So mimi a umena kini, o mimi akanga mina kini. Mimi ba botele mukanda yo so mona mama ba française akanga mana kini. Na bota keren awa na mboko yo. Na bota brandy na mboko yo. Donc na ebite pourquoi na kanga mina kini bana ba française. So boye ba te yo la bouche pour l'information na. Donc na bota moi na nga année prochaine na ko 18 ans. On comprend? Donc na bota bana na nga awa na mboko ndo faut chango na mutu no so yebi ba loi français te benga bango tu na bango bien que mutu abota na France awa so mona ko 13 ans ou 18 ans il faut passer à son nationalité automatiquement maman ne faut za mukanda donc faut chango na mitu na bino ke nga mimi na ko kama jamais na kin banda le style lobby AVC wana soki nzambe mutalobi na bela ngonde na ko bela ngo soki ka bino wana ezongela nde bino. Merci maman Mimi Chikeva, na moni maman présidente a pembe na ngaya wazo maman Mimi Chikeva maman présidente Fali Hillary Clinton maman présidente ya Weranson. Alors tango mona ki message wana na ba vidéo na photo on mona ki on ba publier maman Mimi Chikeva AVC sala ki ondeni. En tout cas, vraiment, ça li passe mingi. Et puis, si vraiment famille na biso passe pe mawa. Et ça le quoi biso so ba congolais to linganité. Pourquoi to comme à niveau? Pourquoi to souhaite congolais souhaite ka malheur à mutu? Pona nini congolais mutema mabe tina niveau. Na batu muso bazo commenter pe vraiment. Pourquoi bo souhaite ka liwa mutu? Congolais to za yango la pe ko yango Congo ko ezaka tout le temps. Congolais ezaka ennemi congolais ezaka biso ba congolais. Ya solo ti yango okende place moboye atana musala mo ozwi mwa kawi mobo mutazo bomoka ndeko no congolais na mboko a poto ozo comprendre likamone pesi beza passe mingi na famille na biso et puis wazwi nze manzambe batie mimi abeli AVC mutabela AVC azaraboye mutabela AVC en tout cas to regretter trop ezalate congolais mutema mabe to regretter vraiment ba congolais ya solo na bato batie ba commentaire na bato bazotia ba commentaire vraiment to sengi ka nzambe s'occuper na bino nzambe afuta bino na obino bosali mais omoni libanga obo bambio ozomona ekozongela bino ndemoko AVC bozoluka ezongela bino moko boluka ni na via mimi pona Kim Kardashian Congo ya bieyo mikoleka bocheki Kelly West mikolo bocheki Kim Kardashian zalaka nini vraiment la vie na bino botika via mimi calme on a problème na bino te botika est tranquille ozo comprendre donc problème tonga de lo tonga to lo baka yangwana to lingite pas besoin to calculer bino te bino po calculer biso te ma présidente ya Fali maman présidente ya Weranson 1.3 toi bandeko mais ezalo ko abanda kumoko ya kumisara vita ngala kumisara imana c'est normal c'est ma sœur. Merci maman Hillary Clinton, maman présidente ya Weranson, babi babambara libanga esika kaka mango etela. Alors maman Mimi Chikeva, maman présidente ya Fali Poupa, dernier mot na yo, na moni penzanga penda na yo kuta yo na parler, na moni openda intact, maboko esala, makolo esala, mais balobi ke AVC. Mutabela AVC à cause la boété. Vraiment lilo basuka na ba Holanda yo.
en tout cas na pesi bato balinga ngai mbote ya trop bato pe balinga nga tenga pe na linga bino te donc na pesi maître Maurice mbote maître Doucouré mbote bana neso Angola ba mbote trop bana neso Kin na linga bino trop donc na poto bato balinga nga na linga bino o balinga nga te nga pe na linga bango te donc voilà ba petit va faire za RDC Lorette Compressor Mama Wiva Fanta Fofana donc Chantal en tout cas na sepeni mingi na ba visite na bino na sepeni trop donc ya na nga de moi Claudine Kinoa idanga yoka kike mimi asali AVC abenga mbangu ye na beau-frère na nga Maurice donc ba mande ya mbangu futa billet zonga na billet naza billet déjà ya ne beau-frère na nga satinela nga Roger Mukonko asatinela nga déjà billet donc t'inquiète pas nazoya donc banga note ya Claudine nazali bien donc petit sœur no bango Yu Clinton na pesi mbote la vienne nga de la forêt ya Noël ngia auto bukangola mikolo ya buki lukapa buki nzazi sakara de kunda wewa ba bizu a trop ba mbote a trop petit nga mela luzolo patuka pangala mbote a trop na pesi veroki mbote ba bizu a trop bino nyonso babashi mab babashi mab trésor on est masqué OK zetiki ba mbote a trop na pesi nani bardi loise et na pesi mettre en couleur vient na Saddam Ben na kata Afrique du Sud nazo répéter en bien vient na Saddam Ben na Afrique du Sud na kata Cape Town ye pas zo na combat na ba bundana mettre Doucouré abeti mondenge na mettre Doucouré bien zo obeta mettre Doucouré vient na Saddam Ben mobala Ben ya Joël Ben na kata Grenoble azo ya pe na combat wana e oyinda mabe check. Merci Balanda 3W Sangwa Congo, Tokomi na Suka Masolo, Étoile d'amour, la fille de longues jambes, Yole Dobinga top modèle, Diama taillé na bisomoko, nakati ya Mboka ya Bundes, Azape na bisolongo, Patrick Malavengi, Babi agence ya Moko Global Express, Babi full boss, Patrick Malavengi, vraiment, je te porte dans mon cœur. Matsuda Mandangi, full boss, Matsuda Mandangi, mon ami d'enfance. Matouda Mandangi vraiment Babi Tchoudamen maître Doucouré à Pessiombote aussi tous en a à Paris Mimi Chike Vazan la Posaloba ngava na komi na suka na bosantele ki na ngazo zode ogoye motema papi ngoloba do ba bizu a trop malolo Loris la congolaise losi asasana ila haute fort webi donc ba chuchu luambo bana nous mo c'est bino national la bino fort donc voilà ba bizu a trop na soutenir ngai mais naza pe na komba mo na organiser na mois de mars en tout cas vraiment boye belé pour vous soutenir nga donc muto AVC jamais bundisa ba komba wana eza komba ya catch donc maître nyo so Monica za maître o azara muta makasi o azara besoin bunda aluki maître Charles a komisi kombo na Belgique o ba maître mo ya balabala te maître penza za na besoin bunda so Monica ko bunda catch aleke pas maître Charles a komisi kombo na ake no bunda kuna donc na so organiser le mois munene na mois de mars donc voilà pena bo banga la binote et le cas donc na eza déjà na kondima ke le cas bien pour na chepena 10000 en côte na tiango peza G o a gagner à Kenya nango. Merci Bilomo Botalaka maboko maboko ebele AVC est-ce que ko bouja ndenge wala ko bouja ndenge wala te babi balanda pendant Sangwa Congo vraiment mingi olobeza lango te balobi Anakituba Coco la charmante balobi moi la mosa tonda makiki vraiment pendant Sangwa Congo tina fin fond to ke la bino kakaboy merci check. Mon mari stress, y'a Patrick Malavengi. Mon mari stress, y'a Malavengi. Bonjour, Bissadini. Hi baby, you are kufi baby grave. C'est chaud. Et ça oyinda umela soko oyena agence ote veut dire umela te Global Express c'est Patrick Malavengi Rue Léon numéro 25 baby agence ya grave agence ya munene oyo tozoko tinda ba koli na biso na Kinshasa ba koli na biso na Angola ba koli na biso na Brazza po koli le koma kitoko il faut le kana Rue Léon numéro 25 et pas Patrick Malavengi balobi Global Express Souka l'agence
agence oyo soko oye te veut dire oumela te mpo na kati agence oyo toza na baservice ebele okotinda bacarton okotinda bilamba epuis tozali na service moko ofuti mbongo moto aza na Kinshasa kozwa traitement ofuti mbongo moto akufi na Kinshasa bakokunda ye kitoko chez Patrick Malwavengi balobi service kitoko soko olingo oumela foya na Rue Léon numéro 25 na Global Express chez Patrick Malwavengi suka l'agence ba mama Paris bana Paris bana Bela bafungole biso eloko kitoko vraiment ngo iumela atinda bilo oneka awa po bilo oneko ba kitoko na bakini po ngaba ba carton ekendaka awa ba bilianda mutina ndam vraiment ngo ya ndamba tinda ndam so ekende na Kinshasa alors po ekende kitoko boya l'agence na biso na Global Express chez Patrick Malwavengi Rue Léon numéro 25 bala poto boya bo umela so bo yete fedi bo umela te ay baby ay kufiu mama l'agence agence aboye besoin nante yango yo ba melembi na kati ya Château Rouge et esika obunga te Rue Léon numéro 25 umela